Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Dina Yese na Congo Check Check Mama, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV na pesvino mbote bipai nyonso bozwami bozwa gros bisous et outil na cœur sensible na kimi mangu ko sa mon boss si mutombo papa zwa mbote et outil na cœur sensible yonde makambu yonde check inde bandeko na keli susu na ville na biso ya arène ko pesa wadani mbamu mbote belé papa zwa mbote euti na cœur sensible yo penza ozali kolo versase baboya basambwa na ke na Suisse kopesa papa na ngai les millionnaires pepe kia la mbote belé papa zwa mbote euti na cœur sensible papa oyo tangu to sololi alobi ke cœur sensible ozala komi kitisa yango epousse ngai ke na tombo la téléphone na ngai na benga yo penza olobi ete yo olokota musala on a 17h et puis batu bazon di mayo wana papa les millionnaires pepe kiala zombote bandeko balandi ya Congo Check Check TV tant cœur sensible alobaka alobi ete na mboka na biso Congo soki tomoni batu oyo balekisi ba bêtise ezali batu oyo balati ba cravate oyo bazo poitu mona français ba oyo nyonso totiela ka mutema bango nde batu balekisi ba bêtise bata ba cravate bata ba jeep tout consort bandeko na kepe na lumbangu papa na biso boss mutombo akolekisa penza bililingi ya ndeko mwasi pe akotia elongi na ye ya député bandeko na yebi ko prononcer député mais ye mama oyo to bengi député na sens que député ozali mutangu yo ozo poser candidature oza mutu oyo oko éduquer masse ofoza la mutu oyo bazalaka na lolenge moko boye mais botala ndeko mama oyo nga penza biloko aboye nazwaka tante ya kopesa publicité ya kombo na ye na moni kaka soki na funa kuna boss na ngai si mutomba ko chama kamunusu bokotala elongi na ye na funa kuna nde epai oyo ye alingi azalaki déjà aposaki déjà candidature botala biloko ezone karamboka bosota mudela boye député bandeko mwana mwasi oboko mona wana na ape na posa ya kombo na été franchement na zape kutu pete na posa na bloquer kombo na ata mukolo mona tangango po biloko abo ezo pesa méchant alali penza na mbetu bandeko atie pe manzaka ya milai ya blé aza komi koti na se ya biso basi bandeko oh Seigneur Jésus quel molimo oyo tokende na batu normal ake kozwa kisi azola na mutaliboma tokende na ba chronique mfuanti ba chronique kulu na ba journaliste kotika mitaka na réseaux sociaux to komi lisusu na ba soi-disant ba député oyo balingi ba présenter mboka bandeko quelle humiliation tala mwana mwasi oyo asambo lokola mbongo ya kala bakata kango batumba kango banyata kango babwa kango pasi par là ndenge mwana mwasi oyo asambwe bandeko na ngai yango eza penza nini nzambe na bomoi tozo mona bandeko na ngai batu bazo sambwa na mokili oyo me na miniti kaka oyo cœur sensible aso sala video kaka na miniti oyo bandeko na ngai eza na mutu moko na ndako na ye azotinda bolumbu
eza na mutu moko boye aza komitia misapi kaka na miniti oyo ke sensible azoloba bandeko na ngai baposa bajare nini oyo ya mideli nini oyo et puis ndenge bomoni wana soit azopose candidature akoma député okomona mpe mayele na mutu eza mpenza ya mingi te kaka kilokoso ya mbongo omoni ndenge nzambe akonfondre yo bokobanda kosambwa kaka ndenge lokola mbongo ya kala po mutu olali olamuki député olali olamuki olingo okoma premier ministre bandeko tozomona mboka omona premier ministre na kati ya bureau epesi mbwambwa boyi aza komi fiontula kuna komi fiontula komi fiengila bandeko ça c'est quoi bamindele basosalela réseau soso boye te et puis toyo kolokota makambo oyo nyonso na kimokolo bandeko bato bazoyeba ta koutilize réseau soso te ntango ye azosala makambo na ye wana elongi nyonso abebisi bandeko na ntango mpe akotinda azoraisonne na sentiment oyo amonaki wana afini bifinafina mosusu omona ofini bifinafina eke na nini talaka peut-être ozofilme bien te mais je filme bien mosusu bandeko okomona aza komi filme bandeko place oyo alinga envoye filme na ye epesi ya mbrouillement na elengi wana na soki nini bandeko na ngai ntango yo ozotinda epai ya Jean okomona na miso na ndenge ekomaki ya mbrouillement ya misapi oyo mutie otinde epai ya Jackie omoni makambo ndenge ezokomela ntango yo ozotinda image wana epai ya cœur sensible ke boya kotinda ngo na cœur endurci bomoni makambo ndenge ezoyela siko mama oyo alinga koma député na mboka kuna na funa bandeko na ngai aki bozoyeba te na mboka na bandeko na ngai kanda na nzambe mutu ekomi kokita kanda na nzambe mutu ezokita tokomona kutu makambo ya minene ona tomona te bokanga data lelo cœur sensible aye lokola mvuluzi na ye lokola mama kisielu oyo nazomona makambo na musika nazomona makambo mpe na musika makambo mosusu eke ya minene bandeko na ngai mutu akala ya mutu ayeba na makasi oyo mpe ngai mpe nalingaka ye mingi eza quelque part ezotourne eza na maboko ya mutu nakoconvaincre mutu wana ndenge nini ke atyango na réseau socio te bandeko eza ebele bandeko na ngai ezali kanda na nzambe mutu ezomanifeste eza black te bandeko na ngai député tala ndenge osambo lokola mbongo akala bafamille nyonso ya député oyo azali mutu ya kotinda ye na mboka kende kopemela kuna soki mpe azali mutu ekolo nini bandeko na ngai omisambusa na yo mpenza boye mokili mobimba likoloka ya bisengo soki ya miniti boni wana bandeko soki ya 5 secondes vraiment makambo boye ezosama na mboka makambo boye ezosama na bakongolais makambo boye ezosalama na communauté bandeko ezali vraiment déplorable ndenge badépute ne oyo bolobaka français bolobelaka ndenge wana ti déplorable siko ndenge osambwe ndenge lokola mbongo akala ki député na yo abu pia nani akovote oyo lisusu peut-être kuta olinga kozala na chance bavote yo olongola famille no na pauvreté olongola mama na yo tata na yo banoko na pauvreté po kuna na ntango bavote yo obandi mosala kaka na 3 jours okomi milliardaire tala sikoyo yo moko mibebisi
famille na yo ekoti bulu yeke oyoki sono sambo lokola mbongo ya kala député oyo afuna bosi na nga nde atia kombo nga mpenza bakombo boye epesa nga méchant po trop c'est trop bandeko ezosala pasi koma tokoki koédike masse na peuple ya boye en tout cas mosala eza makasi mutukutu normal tokoki comprendre mais député ministre journaliste oyo ozobima na télé voix na yo ezoyoka na partout bobanda kosamba na biloko ya boye bandeko ezosala pasi bandeko na ngai réseaux sociaux basali longo na makambo ya boye te oyo bakongole bozwi tokoganga mbala boni toye kosimba batelefone ya kimukolo mayele eza nano ya mingi te ndenge mokili edevelopa nango kala na bamboka ya poto puiske basi baleka na bango biloko oyo biso bato ozomona ete toye kozwa yango sikoyo bamindele babiloko ya boye basi baleka kala me biso tozomona yango biloko ya sika mboka eye kodevelope kaka na 17h awa na 20h mitakala ekomi kobima mboka réseaux sociaux ekoti kaka na 17h na 20h bana balauki réseaux sociaux ekoti na 17h na 20h lokola réseaux sociaux ememaka makambo ebelebele bato bayebaki te bazalaki flou nzambe ifale batikala flou ndenge ezalaki nde yango bomoni baodiana oyo bakomi mpe kolata bakaleso eza te basoutien eza te puiske bazomona yango na bavedete ya baaméricain bazomona yango na bavedete na baréseaux sociaux bana balauki mitu evimbi me bana poto balaukaka te puiske baza nango ntongo midi poko na kati ya ndako wifi na biso elalaka pongi te elembaka te ezofonctionne toute la journée tikino yesu akoya me na mboka na biso bandeko bato balauki nzambe na bomoi yango wana yo moto otikali kende lisusu lala na mbeto mitia mosapi image na yo kala te ekeya awa baimage eza na maboko ya bato oyo bayebani efandifandi ya basi na mibali na bakroni mfwante oyo ya minoko wana bakroni kulura boyaki kaka na net mpo boya koteya peuple congolais te boyaki nde koluka eloko mosusu boye na net mpo bosalaki ndumba moko ya propre boye kosala mosala te franchement yango na bandeko na ngai cœur sensible akomi ne mpe na suka botala député oyo ya funa makambo ya sali soki eza malamu bandeko si tolembi makambo oyo trop c'est trop bandeko na ngai nyonso oyo bolandaka cœur sensible vraiment napesi bino longonia yango wana embargo fo ezwama puisque na mboka wana bakisi ekomi ya mingi mutu nyonso amoni ke pasi eleki eza na bandeko mosusu pasi eleki biso mpe tokolaki na mboka wana eza te ke ngai ntango nakolaki na mboka wana namonaki bonheur non namonaki bonheur te ngonga mosusu kutu ozoluka soutien na kaleson okomona lokola oza mwana ya mobulu te bandeko ozoteka bitekateka na yo mikate bagato banini okomona okoki kosomba biloko no na kimia nyonso tolukaki banzela bilukaluka te bandeko réseaux sociaux ifale bongisa mboka réseaux sociaux epesi bato maboma na RD Congo vraiment ngai mpenza na suki na nga awa napesi bandeko nyonso tu mbote bolingila nga kaka ndenge nazali wana vraiment oyo akolinga nga alingi nga oyo mpe akoboya nga aboyi na ye nga kutu yesu masiya oyo abandaki kosekusa bato yesu masiya oyo abandaki koteya sango malamu azalaka ata na lisumu moko te balingaka na bango ye te ebongo ngai nzete ya kokauka nde bokolinga ngai ciao
Congo Tek Tek TV ya Sibo Mutombo. Congo Tek Tek TV ya Sibo Mutombo. Dina yese na Congo Tek Tek mama ya Sibo Mutombo.